eza buzz ou bien tobité chose problème il y a solo que ndeko na bino aza empoisonné aza ye moko te baza 3 baza Fandi na Raïs est-ce que likambu yango eza kaka to mona nga ezolo bon na réseaux sociaux to eza loko moko vraiment eza likambu ya solo déjà aza médecin te pour na ko répondre na loko wana muta ko sa diagnostic wana eza médecin naza médecin te naza assistant à médecin te pour na loba que c'est faux ou c'est vrai c'est là que loka bango ba bimisi yango eza bongo c'est que eza bongo bande so eza loko eza bongo tout ça ka tout senga nzambe na balandela ba traitement bango bien pour ils ala bien quoi to linga jamais bande so ba kufa ka bo to perdre bango ndemwa en fait makambu ya poison ya ada je veux bien kolobango mais lelo to sangani awa pona afar na lingi etika la exclusivité afar soki oza posa to solo la makambu ya poison ya ada ozo sanga kutu pasi makasi lukanga to solo la paix exclusivité poisson ada. Eh bien, chers internautes, c'est avec un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ce moment. C'est bel et bien votre humble servante, votre présentatrice Grace Parker, la présentatrice qui est mieux placée sur Tokos TV pour vous informer toutes les informations. Et puis aujourd'hui, je serai un peu bref. Tomeka Kikoya a un point de presse, il y a des artistes comédiens, au Basali comité na bango eza afar qui signifie amour, intelligence et puis émergence. Na compte toujours la femme comédienne basangana qui et puis nous sommes invités ici pour la repartager et puis compatir na bango na kati ya point de presse et nous allons rentrer à l'intérieur de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas et puis poto mekako développer ma solo belé na kati émission abiso ya lelo donc artiste comédien baza tellement belé donc on peut pas citer le nom donc et pour ça je dis un grand merci à tous mes fans et surtout à tous les abonnés de Tokos TV et continuez toujours à s'abonner, désormais Grace Parker ici donc Tokos TV nde marabu bisika boyebe kuna no naza susute pour l'instant je suis ici je travaille un grand merci à mon boss que je ne peux pas citer le nom et puis je remercie tout le monde je serai toujours là en train de servir et puis bah remarque nabino bah critique nabino il y a un des là que musale que de liboso puisque sans vous il n'y a pas le travail la suite au prochain numéro. Eh bien, chers internautes, au point de presse, là nous sommes déjà à la fin. Mais nous aimerons beaucoup plus parler avec Maman Suzy, puisque Tozana, elle est aussi du nombre Azaïki Nakati à point de presse, donc Tomega Kolobela, idée au basu pour l'organisation, Tomoni et Salami bien. Maman Suzy, Tomoni, Toye Nakati à point de presse, au Nakati à phare. Est-ce que Ozana idée Nakati à groupe ya phare pour l'aba artiste comédien? Pardon? Na moni oza membre na kati association ya phare mais na comité o batie bino est-ce que oza pe na ba idée pour na ba artiste comédien ba mususu o bazo appartenir te na kati ya phare ba idée telle que du genre que moi ba conseil pour na ba bandeko mususu o nanu ba intégrer oui ba ndeko nanga oyo ba intégrer nanu association na biso ya afarte nazo benga bino en tout cas conseil nangeza ke boya toza na besoin na bino toza na besoin to sanga na biso nyonso lokola mutu moko po afar etombo na lisusu davantage boya ko se joindre na biso boza na bino dessus te hein afar vraiment ils ont promettre makambo bino bo mona te na association mususu to pe makambo bino bo mona na association mususu ya basi o de seva bino a na kati afar ezate donc bobanga et l'autre côté boya la porte est grandement ouverte hein la porte est grandement ouverte ya afar na biso ba fiche adhésion ezawana maman oyeka kana 500 francs na yo na 2 photos passeport na yo ou remplir fiche na yo ya y a adhésion et puis barotang ça y a règlement d'ordre intérieur il y a affaire ce que vous êtes d'accord il y a rotambola c'est leur règlement d'ordre intérieur wana allez on se joindre na biso
toleki nzela po eza na baartiste mosusu mpe oyo baza baotala bino de loin na ndako me bazomona que c'est comme si entre bino tellement balobaka ke mwa baguerre d'esprit ezalaka bamosusu jusqu'à présent baza na rotatonné et puis baza na bahésitation. Qu'est-ce que tu peux dire par là puisque na fa awa toyoki bolobi amour intelligence et puis émergence travail intelligence amour travail intelligence oui amour travail émergence tala ochenga kutu na erreur na yo amour travail émergence oui donc bolobeli amour travail émergence est-ce que bolingo wana et continuer pe sina ba mususu o bazo tatone no ba banga pona koya donc tolingi bom bande ko na biso mususu pe o baza na musala oyo ya ki artiste comédien jusqu'à présent baza non la banda ku ba tatone puisque baloba que entre bino moi ba guerre d'esprit ça mais awa na kati a fa bolobeli travail amour émergence donc c'est que à bolingo wana eza particularité repona bilongi et rosalate j'espère non et rosalate justement yango na oloba makambo o bakuta na association mususu te bakokuta ngo awa tel que amour wana on comprend amour wana soki penza bolingo ezate bo sangana boyete ma esika bato bazaya ko sangana problème ezalaka kaka ezangaka te tolobaka le linge sale c'est là en famille na ba famille na biso pe tozanga na ba problème mais toyebaka kaka ndenge nini ya ko gérer yango hein ata osololaka na suzi bantu te oyo atelemi awa lelo liboso ya micro liboso ba caméra oyo azoloba abomela yo pe mutu te yaka tokumbana na kati afar emsusu afar ekozala occasion moko oyo ngana yo to se réconcilier to lukakinya. On comprend. Voilà, yango tolobi ke makambo mususu oyo desevaka batu na ba association ya basi basangana ka peut-être quelque part bakokuta ngo awa na farti. Vraiment bolingo eza. Tozo bannir ba antivalère, vraiment tozo boaka ba antivalère pour que nyonso ezala bien, ezala en ordre, to vivre bien, to vivre en paix, to vivre en harmonie pour afar et kende liboso. Ok, merci Maman Souzi pour la réponse. Mais tu as évoqué encore le sujet moro pour la bino artiste ba comédien donc batu mususu ba romo banga pour la musala oyo donc poison et comme le roi bonjour et comme le roi Ngouba awa lisusu toza l'information que l'artiste Ada Ilunga est empoisonné. Est-ce que ce sont vraiment marambo oyo solo ba maya solo et puis ba mususu bazo citer pe batu o ba empoisonné botondi mingi Afar Afar en tout cas on a passé vraiment botondi mingi nous collons vraiment yango ekoki nakanisi to bengisi bino pona Afar Afam eza association ya ba femme artiste oyo bongo ekambami na ngai nakanisi pona ko banda vraiment na mozindo likanisi Afar euti lelo na ko koloba soto bito zonga nango ne bandeli to ko kende lelo ata ba 10 ans nakanisi ba misusu tozaka na bango lelo bakota na sia mabele erwana tozaki ka likanisi ko sangisa basi ya théâtre mais na lisungi ya ngai pe ya mama Sarah Musau oyo asalaka pe kala me kufaki biso pe to bandaki to kataki to pusanaki vraiment musika te nde ya mbalo yo tolobino to benga ndeko songolo fakala to sangani biso nyonso nde to bimisi bongo Afar to bandi Afar le 3 janvier 2019 nakanisi lelo toza le 17 mars 2020 bo calculer to sale pas même ata inani yango nde tolobaki ke na bit Afar ezali liboso autonomisation ya femme artiste tolobi ete basi o bazosa musala oyo o aza artiste ezala za danseuse ezala za peintre ezala za sculpteuse ezala za soki nani ezala za femme chanteuse donc biso nyonso tout toza ba artiste toza ka na bit moko yango posa na biso ezali tozala ba autonome na sens nini nakanisi devise na biso bolandi yango amour travail émergence na kati amour social eza kuna na kati tolingi biso nyonso tout ba femme artiste toyebana mwasi moko to azala kuna azala isolé ya mususu likambo ekomela ye biso na kati awa toyebi te baka ezali ebele oyo Afar déjà asa traité
na kati ya social kuna tolingi bana na biso pe bayebana na kasi na kati na biso to déjà na ba danseuse toza na ba peintre kati na biso na kanisi à la longue de découvrir bango ba danseuse beleza ba o baza libanda baza na kati na biso tolingi bana na biso pe toyeba bango tolingi lobi soki moko na biso azwi likambu na kati ya bolingo toza nango ya biso moko basi o batia biso toujours ke toyokanaka te hypocrisie ezali soki likambu ezali na kati ya bolingo nyonso toyebaka kobongisa yango. Et puis na kati ya travail tolingi artiste a vivre na musala na ye toye na Congo oyo tozosala musala na Congo malgré vraiment gouvernement na biso ezoyeba vraiment kotia biso na ba place oyo ebongi te mpo na ba talent oyo toza nango mais tolingi artiste a vivre au moins na musala na ye ke na musala na ye aye na talent na ye à part talent na ye ba escroquer nzoto ba escroquer esprit na ye ba escroquer makanisi na ye na kasi biso surtout toyebi système abattoir yango nde toboyi tolingi travail ndele sa artiste musalo tozo sala na bisika musu tozo mona ndenge basi bazo tombwama so tozo ta bandeko na biso bazali bana to mona basi nde bazo sa musalo ezo kende liboso na kati ya musalo to sala kana Congo a soki mwasa zate e kendaka ezaka mon elengité lelo orchestre nyo surtout comme na danseuse so danseuse azate donc eza lokola musique wana ezo simbate eza na basi musu kati na biso bazo sala misala oyo to découvrir bango nante basé belé yango to bengi biso surtout to sangana po toyeba ko vivre na musala na biso l'état na biso congolais ayeba ko reconnaître biso. Et puis émergence to remarquer que na kati ya musala na biso oyo toza na basi musu pe batangi classe ba pousser ba classe na bango musika toza na bato basali couper couture o lelo baza na modélisation na stylisme pe modèle donc bazo créer ba modèle na kati ya musala oyo. Et puis na kati na biso surtout toza na basi batangi ba classe baza ba professeur na ina baza basi mais basala ka théâtre toza na bato ba o basali médecine sciences infirmières ba avocate kati na biso bazali tolingi à part théâtre mutu na musala na ye ayeba ko mata akende bongo musika musala na ye emema ye musika. À part théâtre, ce que monde qui est en classe mususu salate, okoki pe ko luka ko yeko la lisusu po o matisa musala na yo. Na kanisi ba formation ezo pesama. Na kati ba objectif na biso tozana ba renforcement ba capacité, toyeba vraiment na kati ya musala nyo surtout ezana ba discipline nango. Toyeba ko respecter ba discipline ya musala na pe mutu na likaniso azala kanango akoko zana théâtre malgré makoki ezate. Mais à part théâtre, ça s'appelle le mususu. Tu as un mususu, ici ba maison, ici ma camobe, ba atelier, bazo donc ba longoli chômage, nandenge na bango. Po batie batu bazo sala na bisika wana. Donc muto azana musala théâtre, asuki ka na théâtre suka bongote, lokola mokili yango. Donc gouvernement na biso zo reconnaître vraiment ba talent na biso te, zo ba vraiment kopesa biso esengé na biso te, musala mususu o moi sa théâtre zo sala na théâtre et matisa lisusu et propulsé akende bongo musika lisusu ya koleka. Na kanisi onazaki nango muke ya ko expliquer bino nanu yango wana. Merci. Merci, Maman Présidente. À part Oye! Oye! À part Oye! Oye! À part Oye! Amour, travail, émergence. Merci, Maman Présidente. Boyo Kindenge, Maman Présidente, a expliqué. Alors, oui, mon avis sur la circonstance, bienvenue à parler de Képe sur Afar. Mais tu reçois à bon côté, on peut sa parole et pas à Zidane Evelyne, ou à Zali secrétaire P à Afar. Asa makamba robakisa par rapport à maman présidente Abodi. Parole est à Maboko ya Evelyne. Bandeko frère bonjour. Bonjour. Problème biso za na to ko bakisa eza que to tirer o nyo surtout maman présidente Abodi Koloba. Englober nyo surtout alobi nyo surtout o ezali Afar. Sur l'autonomisation de la femme doit se prendre en charge. On doit se prendre en charge pour moi si aza lumière. Moi ça za temple et c'est comme moi ça zali ebana que moi si mtu azawana. Oh tozomona les violence. Comment beaucoup de choses tozobunda contre la violence faite à la femme. Il y a un biso na domaine na biso tozobunda na pour la violence wana bazosana na surtout na bana o bazoya biso tolandaki vaguement tozoyi ba maman ipala ba papa bazalaki ba papa molanga pembe après tokomona ba maman biso alinga ba maman bolingo baye ba maman mopepe atika biso ni mona bango pema na kinya
vent à Bali Pati et Yena Bessengo, Posé Lomé Bazali, après vent à Bisso et Komi, après Bisso et dans la génération montante, au photo sa chance. Nandenge au Bisso to bateau to landais qui au moins, on va travailler très bien. Bisso to ye, bateau si ma Bisso qu'on se le dise, toujours qui n'est pas trop bien. Donc on lutte na Bisso et zawana na violence, on a au bandi bazo ça na basi. Bam sous bazoya bazali ba ignorante. Bazoya baté aye abika na yeko sala théâtre. On kuta na place moko boy, pour ba memaye. Pour ba lekisa ye, il faut à la victime. Pour ba lekisa na ata na tableau moko to mi balé, il faut à la victime. Vraiment toujours déplorer situation wana, ezo le casser de trop. Et on a toujours ça la conférence au toujours loba sur basi. Moi si faut mi yeba. Autonomisation toujours senga ngo tozana ngo parce que to senga ina nous parité, émancipation de la femme. On doit réfléchir sur ça. Si vous avez musala, c'est que aïe musala elle est capable. Si vous avez kokate ba ko apprendre. Biso tout to apprendre qui pour le lot to sala yango. Alors ceux qui moi si fois à poil les quand la place en fois à victime on dit non. À faire biso to boy yango, ça parmi la lutte na biso, tozo bunda mingi pour la génération montante o ezoya, des bozo ebisa biso bo pesa biso la remarque, insanité na scène, à costume vestimentaire na biso na scène, ndeni tozo kene vraiment vive à part, merci tous mais merci mais après ce qui a inspiré qui va le gros tous les lots na kati à part oyo pour na vraiment lutte na biso eza sous ma casse contre la violence faite à la femme. Moi je dois jouer dans le monde na biso pas ça musala mais azo za la victime na ba producteur na ba ndeko na biso mibali bazo rendre bon service te musu pa oya ba sali bongo ba jouer CPK à tableau moko et puis ba effacer na bango ye a roleka souté en total ko malade à cause de la tête na likamoko boye eza vraiment danger pour na bana na biso basi bazoya yango na tozo lobela point oyo pour na violence faite à la femme comme mboka pe eza na point wana vraiment to beti c'était pour na point na merci maman Limatis à part oye oye à part oye oye à part oye amour travail émergence vraiment bande qu'on a biso après je crois que boyoki dans l'ensemble de l'oko to lobé maintenant parole eza na maboko na le moment journaliste notre page journaliste bazalia oyo alinga poser question soka ko kopusa na awa a poser question comme ça ndenge tozali awa ba membre du comité bazali OK n'a passé quand même la présentation hein pardon il y a ba membre du comité hein l'état yo to bosa na ki dernier ko ko telema tozana maman présidente pardon dernière une minute pardon to bana maman présidente ko ko telema à tout Seigneur, tout honneur. À tout Seigneur, tout honneur. Maman présidente, Marie-Hélène Lota, Yende, Azo dirigé l'association des femmes artistes. Na gauche na ngai toza na Darling Palata Yende azali chargé ya protocole ya association des femmes artistes. Alandi ezali maman acoustique yé azali chargé à social et à association des femmes artistes. Si ma maman acoustique tozali bongo na Suzy Bantou oyo azali bongo secrétaire juste adjointe ya maman Evelyne Zidane. Si ma maman présidente tozali bongo na Ursule Pechanga oyo azali bongo Relations publiques et association des femmes artistes. Tozali na Sandra Kitenge, oyo azali chargée à finance. Bazali dirigée par maman Bakata oyo azali présidente pardon, chargée à finance. Evelyne Zidane, liée maman Kokote, excusez-moi comment. Evelyne Zidane azali secrétaire na kati ya affaire donc lié na sima toza na mama bijou azali pe na kati ya relation publique bango bazosala na ba Ursule Pechanga. Maman Alinga azali parmi ba maman sage ba conseillère ba maman bazo tombola affaire pour bon on a parlé même on a kaka ba jeune non
bato bazochapeauté mpenza eloko nyonso ezali bamama linga bazala bamama boli bamama bipendu bamama pembele mama boka mama chako bamama na biso nyonso bamama sage avant tozwa décision tokendaka kosola na bango tosoli na nzambe tosoli na bango boye te mama pati okoki kotelema toza bongo na pati melanga azali parmi bamama ya social oyo bazotravaille na mama acoustique misusu baye te mpona baproblème ya santé neti Jolie chocolat azalaki auti kokende epuis Mireille Mbudi. Ok, merci Pati. Toza bongo na commissaire au compte GLM okoko telema commissaire au compte soki bakei basoli makambo ya mbongo Sandra babeti lisolo na mama présidente Marie-Hélène mame bakata na finance a signé ale mbongo ebimi ye wana GLM présidente toza na bango misaki mama présidente toyebi biso sokoda ezali motu nyonso aza na baœuvre na ye so ake na sokoda en tout cas barevenu na biso ezongaka nga naza affilie na sokoda na mama alinga aza affilie na sokoda mosa liboso asafilia na sokoda mama alinga yango tolobi yango tuva basi nyonso bacomédienne baza awa basi nyonso baartiste so ata koma filme ata po jouer na filme ya motu badroit voisin ezalaka bokei bosafilie na sokoda kasi yango tooloba na question opposé tooloba yango en général oyo sozalaki informé te bayebi na bango me bazalaka peut-être na volonté te mais ezala mieux parce que lelo bacd badvd ekoma un peu passé piraterie wana esila nango te lelo tomona mpe bayoutube ezali epuis na bayoutube wana eza na bato mpe bazali bazwaka barevenu na bango so orépondre na bacondition nyonso otie bafilme na yo barevenu ezali mais ngai na osenga lokwato wana na congo lokwato ya bacongolaise soki tosafilie na sokoda en tout cas barevenu ya motu nyonso eozala mpo ezala te ke balelaki nga bazongiselaki nga boye epuis eloko mosusu na osenga na biso tokende kosenregistre na ministère na secrétariat na biso ya ministère ya culture et art parce qu'il y a des gens nani ministère na biso yebaka biso nyonso te bacarte d'artiste oyo tozalaka nango yango te nde todakisaki toya baartiste parce que nako ozalanga mpe ndeko moko baza artiste te na memie na nani tofutika mbongo bapesi carte mais soki okie na secrétariat eza na bambongo basengaka wana bosenregistre voilà oyo ezalaka nango kaka bonso sako ozala nango mais soki okie mpena na secrétariat eza na bamontant mo basengaka ofuti oza enregistré ata olingo tourne film ata oza besoin eloko moko soki okie na secrétariat osengi bango bakoko ede mpe yo par rapport ya musano osala po nani ministère et supporter pe artiste fond de promotion ya artiste de mama Alinga. Voilà. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Quant à moi, déjà, je vous donne un rendez-vous toujours précis. Continuez toujours à me suivre sur cette chaîne Tokos TV, donc chaîne OESOP Samarambo, chaîne Oebotia, journaliste à l'aise tel que moi, grâce par cœur. En tout cas, jusqu'à présent, je me sens totalement à l'aise sur cette chaîne. Et en tout cas, pour moi, je vous dis merci, au revoir, bye.